koleli na France te. Mike a koleli soki wapite. Mike a jusqu'à ce que soki Mike a olobelo chiluba au kokote le maté. Cela veut dire que ba koli na famille okutime ganga. Azawana pinza. Omoninga so nazalaki penel. Divorce eza bien, eza mabe. Ouais. Soki batumi balé bazoyo kanate bakoki kokabwana. Siko penel azalaki na 1000 chances abalaki star. Yaya penel abando le kan aéroport sans audience. Madame, etina salle d'honneur. Wow. Mais yo nangai akotel émission ta 2 heures du temps. Papa na biso, koko na biso, yaya na biso, Denis Lesa koti pe na monde ngo. Peut-être akota ngo déjà kala. Et pas penel inde skoto yeko yeba. Et le quoi beti mabeza place oyo abe alobaki na TV ke mutunyo saza na besoin ya contactinga. Yangwana. Yango pe jackpot amonaki. A contacter pe via memeli ekoli. Koli ekomi via lobi na memeli okoli mais na osonga maboko pamba tena na problème chweke jackpot alobi zela chweke bimipe ba monta ba otanga na ba $1,500 likolo nango carburant zate 300 bimi do via bima na $1,800 comme bongo a commission. Boko bo mona na vidéo eza jackpot te nga lelo natali vidéo ya mobali na yo ya ivoirien bazala na ye azokumba Nathalie ba awa nazui vidéo Nathalie eza ivoirien wana jackpot balobi vidéo ne salemi awa te e salemi na États-Unis bota la porte wana bien soki ba oba na image ya ndaku nanga ba oba yaka na ndaku nanga place na zalaki babimisa ba image ya ndaku nanga bota la ba vidéo wana en plus nga na uti na opération ya munene. Est-ce que na opération ya munene na kosa la ba biloko wana na sali combien de temps na bimana petite wana te omoni place to komi toza na besoin ya nyonso wana te suka na ngweza ke o ememi mwana mwasi wana nya nyonso toza na ngweza malédiction. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous.
année, bienvenue dans votre émission Zip Zap. En tout cas, l'émission la plus à l'élo, non yambila bino maman Judith Kalanga. Na yé toko mekako analyser sur l'actualité nion sur les canaux réseaux sociaux. Toko analyser sur séparation ya Ndekonabiso à Mwasi chroniqueuse grâce Témon na mobali nae na ex mobali nae toko benga ex parce que divorce c'est salami déjà na ex mobali nae Brian Panzu et puis toko lobela mutakalisation ya Peniel ex Mwasi ya pasteur Mike Kalambai oya sambwe na réseaux sociaux tokolobela na pasteur Denis Lesiro azali soni ya ba pasteur nyonso ya Congo. Alors tokozala vraiment basé et puis tokomeka pe kolobela sur liwa ya papa na biso que son âme repose en paix papa Defao. En tout cas tokolobela ba point ebele na kati analyse na biso. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique, un grand merci na ba vrai nanga ba abonné nanga ba fan nanga ba sponsor nanga Madiabou Gospel Azir et puis ba vrai nanga lokola maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci à toi, un grand merci na maman Amélia Moueba la private de Orlando Domingos. Un grand merci na papa Diego Milito l'homme selon mon cœur. Un grand merci à mes enfants. Un grand merci pe na président bébé, la présidente Nathalie. Pourquoi pas Nadalia Onyema, moi na Souka Yaba Onyema. Pourquoi pas na Sarah Abouele, Eliezer Kano, Namoni Edwige Kalala Pamela Kabe, papa Eti MK, Sol Yaba Mbemba. Un grand merci à toi Nana Bafana. Un grand merci à maman 4R. Un grand merci à Ozia Massamba. Et pourquoi pas na makia la kumba bino nyos tout la linga bino mingi ba bonne nanga ba vrai nanga ba héros dans l'ombre nanga nyos tout linga na boka bino te ba meilleur vœu ba bonne année na bino yango wana. Sans plus tarder pour les gens qui sont derrière la caméra fungo la biso vraiment plateau. Là je dis déjà bonjour maman Judith Kalanga. Bonjour maman Sarah Tola, ba bonne année. Bonne année. En tout cas, aussi côtier. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Na sepeli mingi pona koyambanga sous na plateau émission ya Souka. Yango. Ya 2021. Yeah, donc il faut la penza ya spécial. Malgré que na Noël. To kangio quand même na bonne année. Oh, qui m'a te na Noël to zela msala mtu. Qui m'a biso na plateau. Na Noël to zela kuna comprendre que to zela na ba petit. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, na Pessinzambe merci parce qu'il a permettre biso tozala sur na plateau awa YNDP a permettre biso le tozala le 31 décembre 2021. Cela veut dire que tous ça au revoir na 2021. Merci beaucoup maman Judith, bonne santé. Santé kitoko nangolo Yesu Masia Nazareth. Wana pesa maman Sarah nazoboto maloba. Na opesa grand merci na Fondation Sarato. Ah OK, merci. Nazopesa vraiment grand merci na ba membre nyonso. Merci na ba autres zalaki na bango le 25. Tobina ki to sepela ki na bana mikeza facilité mais eza penza ngolu. Soki nzamba pesi motema wana te okokosala eloko to salaki le 25. Merci. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup maman Judith. Bonne transport na Kinshasa. Bonne année zo le kanini. Monique Congo to ana. Un bon weza. Pona minicho yo. Soza na 5 000, 10 000 te fanda non anda kuma lemba l'aise 10 000 points bato baza na poto eza $5 zala non anda kwa l'aise ya yala la pongia ba bébé kobima te bana moto soko tourner pe a répondre to biso to yeba ki ba chauffeur nde ba répondre raté mais na journal le monde na moto pe azo répondre na répéter kwa yebika eza na mutu moko ko tuna ye soka yebisi ke na okoma bandala yebisi ka $10 ma matina yake ana choisi donc c'est normal chose en $5 te là pour ngaba bébé fanda na ndako donc na kin toi na la mais mingi balaro to kende na ngozandu matete gambela za ou des fois ya likelonga janvier nde to tuna na rondo. Merci beaucoup maman Jika. Maman l'actualité côté sur les réseaux sociaux. Ikambo aleki na yo ndeko na yo mwana mama na yo Peniel Ozalaki Bongo, ex Mwasi ya pasteur Mike Kalambai, Tolali Tolamuki, Mutakala Peniel a Kobina Kapesi Bisos vidéo. Bon. Tant qu'il y a une femme, au ça la analyse ni na makambo eleki na réseaux sociaux sur Peniel.
je crois nasalaki mwa live moko moni video wana ntango ekomelenga nazali na chambre nanga lai mama nanga nasi ya mabele na lilaki oleli nalobi bien natangaka ye pamba te na lilaki bato bakoki kotuna nga pourkui nayebi ye te me naleli kotala debi ya mwana lokola Penel parce que tomikosa te bao balobaki Mike abalaki Penel mwana moke c'est faux. Penel, non, c'est faux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Penel, ceux qui babalaki, ceux qui zalaki mouki est à 20 ans. Ceux qui zalaki mouki est à 20 ans. Parce que ceux qui supposent que les lois ont 27 ans, moi, na liboso ya Penel azana âge 6 ans. 6 ans. Merci beaucoup. Cela veut dire que âge ba pesa ka Penel, Mike azaki est na 16 ans, c'est faux. Mike azaki Penel na 16 ans. Mike a dévergé qui c'est fou. Lelo na lingina fungo mamuke parce que naza moloba. Merci beaucoup. Na lingina fungo ma. Peut-être batu bazo yebate et loko nini ezolikana et puis loko nini komeli Penel. Li solo ya mwana tozo beta eza lokola bima ngalie matima lukuna li solo ya grâce temo. Bima donc na lobi ngalie matima luku. Penel aza mwana muke. Abali mobali oyo pe aza mwana muke. Abandeli vi epa ya mwasi ya liboso ya Mike kobala na mbongo bobo. Azalaki na ye na basi ndenge mobali nyonso azaka na basi. Meke mwasi Mike ya honoré. Ata toyoka ki asenta fi moko boye. Fi wana petango makambo yinda ki aya cheba voice neke nazana mwana na ye totikali koyoka ngote. Exacte. Vi ya liboso ya Mike Kalamba eza Penel. Histoire. Yango ayemba ngo pe na nzembo. Mon histoire. Mon histoire, vraiment. Ayemba ki yango na nzembo do asalela ki yango histoire na ye. Cela veut dire que to beta histoire ya bato ba bandi visika. Penel a cause la zalaka na ba chéri. Mais azalaki na chéri oyo a honora ki était. Ouais, là c'est vrai. Maman Sarah na lobaka boye. Kozua. Mobala ya komemo na Grand Hôtel c'est facile. Mobala ya komemo na Cité du Fleuve c'est facile. Mobala ya komema yo na ba boîte oyo ba millionnaire ba kotaka c'est facile. Mais kozua mobala ya kofandisa yo ce n'est pas facile. Wana na lobaka ngo pe na kolobaka ngo chaque jour. Kozwa ka mobalo ya kozwa yo alobi na lingi ozala mwasi nanga yango ndeza likamu. Mais ya ko vivre oza wapi déjà naza na bandali na couloir bazana bango côté bateka antaba côté bateka mbise munena boy oza wana ata 200 ekosila 300 ekosila tango zokende pe 200 ekopesa manango eza nango facile. Mais oya kozwa yo alors na koti na histoire à Penel. Penel babala ki endenge babala kamwasi. Attention na Mike. Mike a collé na famille o bayebi coutume très bien. OK. Bango ki mundele pa na bango ezati. Mike a collé na France te. Mike a collé soki wapite. Mike a jusqu'à ce que soki Mike a olobelo chiluba au cocoté les matés. Cela veut dire que bakoli na famille au coutume ganga. Azawana pinza. Siko mwana na bango bali mwasi officiellement. Ngana sala émission tolobele kolo na biso na de la fois télévision. Ba o balandanga ba yebi pourquoi tolobaka na sina loba chiba ou na chibinji. Chibao chibinji. Ba misusu bazwa kango na ba forme belé. Ba o balanda émission na ngato lobele ko maman en tout cas faut expliquer biso maman Jika chiba una chibinji yango et la kisarana nini potozaka na kati ya histoire à Penel parce que muto abala ki Penel muluba donc ba saleli coutume bango mi balé peut-être famille ya Penel ba yebaki te ke famille ya Mike ba salaki coutume maman tokende na ntoyo kali chiba ou eza mwasi moko peut-être ka to yebaka histoire oti ngana salaka émission culturelle
donc nalobelaka makambo etali bokoko ozaka muyaka ozala muyanzi ozala nani na yambaka yo olobela coutume na yo Chibaou eza mwasi bato bayebaka te mwasi moko abala mwana moke vierge aboti pe bana na ye mobali ake voyage balandi na biso bao balanda biso ezala na poto ezala wapi boyoka bien ta mususu boyoka kaka lelo penza na émission o boyoka Chibaou mobali ake voyage 10 ans sangoye mobali akufi mama Sarah ozolanda non très bien kombo ya Chibaou place uta yango tozoluka toyeba source sangoye mobali asali nini akufi après 10 ans na voyage mobali mwasi balobi mboloko la mobali akufi yo penza fosa nini famille pe ya mobali basali nini balibere ye na sima nango mobali aye kopimela abinga na sima nango mobali aye kobimela après 10 ans sango wane bimaki ngana memi yango na kilelo me bakoko na biso ba parents na biso ba memango na kikala ngana memi histoire ona kilelo 10 ans wana na pesi ya kilelo me na tango wakala toyebi elekaki combien de temps te mobali aye kobima siko mobali wana bala yo na tango wakala kutime ezoganga eza lelo tozobuka yango te ezoganga soko pemi boye kutime lobi na za mobali aye kobimela c'est ma femme mwasi deja na ndako ya mobali mususu Yesu Kristo mibeko penza epesama ke soko za mwasi ya libala obali okoki kobima na mobali mususu te mobali paza lisusu na droit ya kopusa na pembeni na yo te donc oza obligé barapide yo to baboma yo bana eloko ya koloba te babimisi mwana mwasi wana bakomi kotambwisa ye na mboka na kala babandaki kokunda bango na bomoi batimboli libulu bake na ye village mobimbe tondi kombo ya Chibaou toyokaka biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur tolobaka Chibaou boyoki yango place uta botuna na ba livre kande na obeta ngo ndengeza batimboli libulu munene ndenge basalaka do mwasi wana sali ekobo et pourtant mobali akufaki baye na sango ki akufaki c'est ça mais mwasi alobi avant bakoti si epé yango même na tribunal so ba kateli yo peine de mort avant balobaka ke mot de la fin si tu as quelque chose à parler devant les gens mwasi alobi ndenge ngai na kufi boye nazai nusebaka ke mobali nanga akufa soki mobali na ngai azalaka na bomo ya ta beta 50 ans na linga na tambola te natiki maloba na mwasi nyonso oyo abali bapeseli ye biloko soki atamboli akokufa liwa onga na kufi mwasi wana ndatikaka maloba wana etambolaka lelo génération en génération Chibaou génération en génération nga naza innocent makila nanga eganga génération en génération soki nayebaki ke mobali nanga za na bomo inasali ekobo eloko nalobi awo etambola te mais soki naza innocent mwasi nyonso oyo babali na mosolo asali kindumba aza moluba akokufa liwa ona kufi bakunda ye mobimba source ya Chibaou Chibinji na yango ezeloko Chibinji eza nini yo mama ya muluba tata ya muluba mwana na yo abali aza na chambre salon yo wana oye na kilelo na kijalelo na ndaku ya mwane bokilo azobima na kiloti yo ozotala na se ya makolo na ye Chibinji ekotaka na ndaku te ekoti merci beaucoup tozongi sikoyo na Chibaou ya penel bato balandi source ya biloko mibale eza biloko eza ndenge moko différence eza te eza ndenge moko toilette bokilo no ya koti yo kokota ngote respect na baluba
aluba lelo ekoma mitakala ekosambwa boye nzambe na ngai Chibinde arasuste. Vous comprenez que Chibinde sko yango wana. Okomona dignité nani mutakala ya mama na yote to ya papa na yote. Ya bokilo na yote Chibinde. Yango na kesi ko na problème na Simbi Penel. Famille Penel ba yeba ki likambo ya Chiba ute. Peut-être papa yebi. OK. Oui, papa parce que papa yaza akoni likonate papa za mulubati. Mais sikoyo famille ya Mike ezo balobaka penza chakwetu. Opena ya nzungu penza bazana parce que mwana bangwa mobali ya bali mosali na nzambe bino boyambi bango Chiba wana ezani ezaka soso soso balambaka yango bien babongisi yango bien ezala kaka na membre moko ya famille achaka maloba na soso wana to pamboli libala ya mwana na biso bana bakobota baki liboso eloko nyonso ekota na nzela ya libala ya mwana na biso ezala na onction te mais mwasi na biso bokolia soso ka ndenge tolia kaka mundele mais mwasi na biso soka bimi libanda tokoyeba bazalaka pe mayele encore bayebi kaza mwana koleli na poto ba protéger mwana na bango basala Chibao malgré Mike a protégé ne bandeli Mike a protégé Penel a protégé ke makasi ne bandeli Mike a protégé Penel na koyeba nyonso Penel banda ko sala Mike a protégé ki ba retour izongi retour a Chibao izongi prévaner lingaki simba mwana wa mkenga kufa elingaki esimba mwana elingaki esimba tala mwana una video na papa ni nzoto makasi mwana ana mibala azaki pena soki famille ya Penel bazolanda biso bazonga na se makolo ya famille ya Mike basenga bolimbisi bango bakokanisa kozongisa mbongo libala eza solution po bazongisaka bongo Chiba o Penel alia il faut basenga bolimbisi mwana bango aza mabe fo base mwana tambola ki kindumba na kati ya ndako ya libala nini ya baluba et puis baluba oyo balata coutume malgré nzambaza mais baza nango ne grandi nango bozala mayele sino mwana na bino aobelela bino liboma ekozela pe ba retomber mama na ngai vraiment parce que so bolandi vidéo ya jackpot alobi boye na 7 mois on a fondi na mwana na soki na lobi on a moni abengi Penel ndoki vraiment abengi Penel ndoki abi mwana na amutute ancho nini na salite pona mwana wana alors balandi na biso bo comprendre te likambo Penel ezopesa pasi na mawa motema ezopesa pasi na mawa eza kolobake famille ya Penel po ba sauver vie ya mwana na bango bana droit ya kozonga na se ya makolo ya famille ya Mike Kalambai ba retombe ya Chibao ya ngwane zo sala mwana commissaire local liboma soki bokebi te boko perdre nyonso bobanda komona zo sala na ba réseaux sociaux mémoire na ye basaka même la Bible dit Bible yango moko eza coutume ouais Bible eza coutume tango Bible ezoloba boy epekisami na mwaso wa bali asala kindumba na ndako ya libala c'est ça oui ancien et nouveau testament ko yebisa biso boy wana Yesu soko moni okolimbisa ye obosani pe na makambo asalaki fandisa ye mais ancien ezoloba barapide yembala balapide yembala wana eza Bible eza coutume te parce que coutume pe ya baluba eboyi mwasi ya libala atambola na mobali mosusu na kati ya ndako bandeko na biso ya baluba oyo bakolisi makanisi basala nde nini soka yebiki asalaki kindumba bakomi kosomba yango bakomi kosomba Chibao wana siko ezaka mayele ezaka mingi na ba grande sœur ya mikolo penza
akosomba omoni kaka mbongo atambolelaki nango kindumba akosomba elamba ake kopesa sembeki na ye to mama bokilo na ye sombi chibao po biso tutoli yango ok bakoma kosomba yango donc à chaque fois soki asali mbeba azwi eloko moko ya mutuya ake kopesa epa babokilo na ye soki balie kaka eloko wana fini baneutralize puissance wana Penel baza bamindele mwana poto maloba tozoloba awa bazoyeba yango te mais dès que oza na makila ya muluba yo moko oza muluba yo ozalaki muyaka te ozalaki mukongo te muluba yo poza muluba donc maloba wana efo ekanga yo kaka eza lokwa kintuidi soki basombaki yango te soki baneutralizaki yango te oyeba nzambe te ekolata yo nzoto eza na bakutimi mosusu babukaka yango na bapriere te attention basukisa yango kaka na kutimi basukisa yango na bakutimi alors famille ya Penel s'il vous plaît bosauve vie ya mwana donc Penel akomi ne liboma yes. s'il faut le dire Penel akomi liboma nga na kobeta ta lisolo ya mutakala o namonaki ya Penel te donc moi si pendo ozalaki na mobali no oboya yo ya sali okosambusa ye po asali yo nini est-ce que soki mobali abeti yo na ndako ya libala il faut ya nango na réseaux sociaux nde libala ekufa bongo mibala oyo babetaka basi akati ye mpe bilamba atiki ye mpe motaka tozo encourage te momona bango na pokwa libala ezongi na motuna eza moko uwe le mama oyo babanda koloba il faut dénoncer les mal. Félicitations ma chérie, yo ozu courage ya koloba. Dénoncer. Ba femme insensée ba encourager ka Penel. Bango batu ba memi mwana na libulu Bango penza batu ba memi mwana. Ouais les mamans o ba sala ki contribution. Ya Penel. Ya Penel. Batu ba chaki mbongo na cagnotte. Ouais les mamans o yo Penel la ki si mwana lobi Mike aza irresponsable. Mwana o souffrir. Mwana zo souffrir. Ba mama na biso. Tolinga bino mingi parce que bino pe boza ba mama. C'est ça. Likambo eza ya biso. Mena likambo Penel eza neloko moko te za na kati. Penel azo paye nde chibao. Chibao. Eloko moko lisuti. Penel azo paye chibao. Leki ya Mike alekaka lobi Penel atambola lala na mobali na kati ndako mutu moko te ndima alobi ke eza Mike mutu atindi ye. Est-ce que bobo c'est une histoire wana? Ah? Mais c'est histoire ya solo. Soki cousin ya Mike babima na Penel tolanda ngo kana ba réseaux sociaux nazokosa bande nazokosa batu balobi ke Mike muto utiliser pour nuire Penel. Déjà tu peux imaginer na butu ba uta hôtel Penel azaki ya kolangwa Mike na voyage ba s'importer balala na ndako na ya libala ndako eza sacré ndako efina na ebite sona ko signifie ndenge ni ndako eza ya libala esalema na ndako ya libala epa Penel na zane lo musuti o nazomona pona kota video na lelo mona omona te na nelo kwa koloba te na lina préféré na mona na ngai ata mutakala ya muto théâtre parce que wana to mesana baba star na kuki komona na ngata mutakala ya muto ya muziki parce que za star mais mutakala ya mwana moko boya moke oya zwa lipamboli na bomwana o mama mobali kitoko be Mike il faut kubolanga la oyo ba honora na bomwana o balobaka lipamboli na minute to ko bete émission ba mama bana mangengenge abeta 40 ans likite ata ko na lingi yo ata likanga lopango apamba ata présentation na libota ako sambela tata nzambe na yebi histoire moko pasteur na biso molimo ne pema na kimia na Lubumbashi abi maman je ne comprends pas à l'église chaque jour quand on prie tu vois les dames en Swahili Mungu unipandishe kumulima cela veut dire que nzambe matisanga na ngomba Mungu nipandishe kumulima Mungu nipandishe kumulima mais un jour je me suis approché na sœur moko na tunie yaya Mungu nipandishe kumulima cela veut dire quoi asikia papa nzamba pesanga mobali
Mungu wangu nipandishe kumulima. Mungu nipandishe kumulima. Pasteur asetuna mais basi rebelle na prière combat. Ka Mungu nipandishe kumulima. Mungu nipandishe kumulima. Mungu nipandishe kumulima. Ser yakanano. Nini? Papa. Tuzo singa nzamba pesa bisuka libala. Yaya. Penyela sakai na libala benza. Osalela okotela ngo prière te. Osala jeune te. Yaya osala jeune te. Kambo ezo pesa nga passe. Yaya nga na yeba maki kalambai na za jeune fille. Ni mwana. Na 5e année des humanités nde na yeba ezali kambo ngolu. Nde na yebi azalaki star bandaka. Libala na yo elongi na okutu na mona te na mona kande elongi ya Mike abali Natali nde soki na chaki ata kudei na libala na photo na yo ezapo Mike azalaki wana masaka ozolandanga nazolanda ata soko zalaki mannequin aux États-Unis toyebaki ote ata soko zalaki babenga bango banani ba star ya Hollywood na yebaki yote soki lelo na beta kombo na yo na bemission nanga na beta kape na kobeta ngo po Mike moko boy falaki azala wana famille na yo baluka vi na yo sinon tukola mukaba kwa annoncer biso na réseaux sociaux ke pene la kufi lai Jésus qui de Nazareth azo kanga mama nanga na sama bile donc wana eza message ozo lancer la famille je vous dis sincèrement en tant que sœur na ye na motema moko pe motema ya kofungwama ba sauver fina bango bazwa imaginer oui balobi ke za comportement penel ya bandaka la même avant Mike ya balé c'est faux babi penel azale moi malamu eza chibao en tout cas maman Judith o expliquer biso clair nga pe na koti pena na kati ya ba penser na yo famille ya Peniel il est temps luka beaucoup dans des familles luka solution pour na Peniel c'est vrai que beaucoup dans pour sauvegarder ba sauver kango pété oya kolinga ko a sauver yango okufu yes oui ba sauver yango te o ka ko telema ki alinga sala po ba sauver yango a okufu papa bana pas ba sauver ka yango te eloko wana muto sauver yango azate je vous jure à part ko senga bolimbisi peut-être ko doser mais ba sauver yango te soki pe mwasi ya bongo akufi ata mobali oboti na yebana akoko mona te bembelo te Yesu Kristo Maman Judith ba pesi bana ma pasteur Mike Kalambai ba pesi bana na ebité losa ko nzamba za na bomo avocat na ngai ayembaki tuzozongela kana banzembo ayemba nzamba za na bomo avocat na nga atelemaka moto asuka atelemi mundele po apesa papa bana faut ba comprendre que yo mama oza penza na capacité wana te donc côté wana papa Mike balongi na tali vidéo ya bana bazongisa sengo bana ba emine surtout wana Mike mobimba Seigneur mama totika ko juger surtout likambo etali basali na nzambe tika nzambe juger bango biso toza bana bayeli o sujet ya mosali na nzambe traité yango mezala na cadence keba avant tosukisa nazotala mamuloko ya solo lobaka ki ososenga ya bengaki ya Mike ososenga ya Mike bolimbisi bozonga bon terme attention ya Mike alimbisa yo nzamba alimbisa te parce que obosala ezala complot wana et détruire vie ya mwana ya bato bazwela biso image ya Mike tango aza musicien epai ya papa onani Thomas Lokofi bazwa biso image ya Mike Penel soki image wana ya mobali ata wana yelaki olinga kobala alinga te tala siko place mwana mobali wana uti e place ayo ozoela yo kokuta or okuti Mike abongi
ozwi mobali oyo asimbisaka yo batelefone azwi bakonti na ye na bamo de passe mobali oyo bando finga na carte bancaire mobali oyo bando finga ndumba yaya oyebi te ke mobali wana akraka yo akrakaki ye makasi baza te yaya mobali ya lelo jeune garçon chombo dopo maiki aza intelligent chombo mwambila mu telefone mukode ata alingaka yo abengako grand prêtre mare chombo te yaya apesi yo nyonso na bareseau sociaux nyonso yaya apesi yo ya bolafa yo nde ezala manaje kaka kuwa na bambongo e na babone mwana aza frappeur te aluka niki te yango kasi asali jackpot aza frappeur jackpot mpe akotaki na bolingo aza frappeur yango mpe asali jackpot tolandi jackpot alobi azoleya na nkombo ya paster Denis moto ayelaka ye penyele lokola cope mwasi oyo toyebaki mwasi ya libala mwasi ya mosali na nzambe bakomi kotambusa ye lokola cope bakoteka silisa na mwa mlopo mama yaya nzambe alimbisi mike alimbisi yo me nzambe alimbisi yo te senga bolimbisi mpo na génération future na yo génération future eza bana oyo tobotaka oyo tosali lelo eza biso nde tobukaka yango te bana na biso nde babukaka yango senga bolimbisi parce que omoni eloko bosalaka na plateau na yo na penel ezalaka kumonte omoni moto oyo azalaka na foto lelo bobimisela biso foto wana quand je disais que eza penel te nani andimaka eloko ya bongo esalema na Sidiki Diabaté akota ti na prison mais ntango baexpert bakotaka likambo wana bakomprenaki ezalaka mamasita te bomoni biloko wana nde oyo esalema na mike yango wana nakorépondre yo siko na motuna ya papa motuna ya jackpot tolandi baémission bainterview na ye alobi ke bayelaka ye penyele lokola cope mwasi oyo toyebaki mwasi ya paster Mike mama ya bana paster Mike bakomi koya koteka yo lokola cope bakoteka mituka. Merci beaucoup mama. Avant na répondre na mutuna wana omoni ngaso nazalaki penel divorce eza bien eza mabe soki batu mibale bazoyokana te bakoki kokabwana siko penel azalaki na 1000 chance abalaki star yaya penel abando leka na aéroport sans audience madame etina salle d'honneur mais yo na ngai bakotelemiso ata 2 heures du temps bachecking eza na ebandeli eza na suka te nauti okende Lubumbashi awa dernièrement ata ba 30 minutes checking ezosila te sikomoni ntango yo divorceaki na Mike fala kosalela kombo wana yaya bafondation eza ba ONG eza Seigneur osali fondation moko boye kaka na image obimelaki nango na ndako ya libala wana mama Denise Nyakero alingaka asadere na fondation na mama alingaka asadere na fondation na olingaka koma millionnaire likolo ya kombo ya Mike osaleli yango na ndenga bien otikali ka na position na yo ya kivictime skolobi lokola ngai mobali abanda kobetanga nasali fondation moko mpona protégeaka basi yo mibali babetaka bango tala siko fondation ya bongo ba tika na répondre na mutuna na yo natali caméra na bosembo penel abanda kovivre alobaki ke naza fi ya mbongo grandi en États-Unis na conditionné tango azalaki na garde ya bana en dehors ya Mike abanda kozwa mbongo weekly money o l'état pesaka obligé pona bana weekly money wana eza mbongo ebebisi mabale ebele ya poto siko tango babotoli yo nanu bana operdre weekly money ça c'est un Dédé pension alimentaire ya tata obungisi yango lisusu mata siko avion viens voir suka nango eza nini tokoti na monde ya pesa bapesa yo
pesa bapesa yo moto aza na facilité na comprendre te mosala oyo ezalaki nde bamama ngo mpe basi bakufa bazala nde na bon marché babandaki koberge bafi ya kitoko baoteka bango mpe baministre mpe badepute bamama oyo na mingi bakufa bazala lisu te ekomi mpe na bapapa mais koti kuna bapaster pesa melao mosala oyo ezalaki mosala ya bamama bazala mingi. Et quand je vous dis bazali sou mingi te bakufa babandaki basi o kitoko bafi ya bamétis bazozwa bango bakofandisa bango bafuti bandako ya kitoko ya bango bana banimero bakonzi nyonso akotindo mpe oke voyage na France osali mosala ozongi papa na biso koko na biso yaya na biso Denis Lesa koti mpe na monde yango peut-être akota yango déjà kala et pas penel nde siko toye koyeba eloko abeti mabe eza place oyo alobaki na tv ke motu nyonso aza na besoin ya contacte nga yango wana yango mpe jackpot amonaki acontacte mpe vi amemeli ye koli ekomi vi alobi na memeli yo koli me na ozonga maboko pamba te na problème chweke jackpot alobi zela chweke ebimi mpe bamonta baotanga wana ya ba $1500 likolo nango carburant eza te 300 ebimi donc vi abima na $1800 comme mbongo ya commission bapeti oyo babeta commission balobi vi abeta bango mosinzo abenda jackpot na nsima abi attention na bapeti oyo babapeti mabe et puis jackpot asalela ndenge vi aloba aseloigna na bapeti suka nango alali kuna zongi vi alobi te peti na place ofanda lisu te so okozwa ye so olingi ye jackpot pa atali bote atali mpe pembe alobi te oyo mpenza mwasi na nga pale yaka tofanda azweli mpenza ndako na place oyo mpenzaki emérité parce qu'on a 7 mois ezaki libala ti libala ko déjà na suka nango tango sikoyo mobali aboyi mobali nda boyaki pene eza na fi moko jackpot abanda kodrage aye kobenga jackpot penel amoni esali ezwa epesi trouble lokola azalaki na compte ya Instagram abloke Instagram nde place epesi trouble mbala moko trouble mama na likambo mobali avoyageaka te avoyage atiki singi na bapeti na ye batu na ye abeta bango bakeni piana siko baleki na tv bakebisi ye so ozongisi bacompte na ye te oyo oyela yo mbala moko bayini baprofite maboko boomona na video eza ya jackpot te nga lelo natali video ya mobali na yo ya ivoirien bazala na ye azokumba natali ba awa nazwi video natali eza ivoirien wana jackpot balobi video wana esalemi awa te esalemi na États-Unis botala porte wana bien soki bao bana image ya ndako nanga bao bayaka na ndako nanga place nazalaki babimisa ba image ya ndako nanga botala ba video wana en plus nga na uti na opération ya munene est-ce que na opération ya munene na kosala ba biloko wana nasali combien de temps na bimana petite wana te omoni place tokomi toza na besoin ya nyonso wana te suka nango eza ke oyo ememi mwana mwasi wana nya nyonso toza nango eza malédiction oui et attraper avec cause et attraper ye ebandi oganga malédiction ya lola malédiction ya bakoko ebandi koganga makila ya mwana mwasi wana agangaka bakunda ya mobimba innocente egangi likolo ya pene ebi okie pamba te kipoto na yonga na yebi yango te toza baluba fallait ka changer akomane américaine balongole pe makila yango nyonso ya baluba na nzoto. Merci maman Judith, tokomi vraiment na suka na quelqu'un a des questions. Oui. Réaction na yo libala grâce ekufi. Maman nanga na sina yebisa yo que makamba grâce na kolo ba wote.
omoni makambo ya Penel na lobi yango motema na ndenge na tozosukisa 2021 natikala kolobela bolamu ya Penel te na lobaka Penel aza mwana mabe tina souffla suka lelo muta okondane biso azate mais libala grâce tem na grâce tem na papa Panzo bandingi papa Panzo ana maîtrise ya mobilité tomona mibali oyo bakabwana na basi ya mabe parce que grâce à ça moi ça mabe babatela dignité na bango ya kimobali mais eloko nini ezotinda papa Panzo abanda kolobaka lobaka trop ya ondélicat ezokitisa valeur na ye nga mpona nga nakopesa papa Panzo lokola bokati yango fanda kimi grâce et là que sa source il y a on a ça qui ok différence entre grâce na Penel bao bazana maele bakososola expérience Penel azana ngona expérience ya grâce ezeka grâce a ebina ine eza mobali mutokoti sie boîte te ya kota ne boîte tongo eza mobali ndia melisi cigarette te ya melango tongo bo comprendre nga balande ya Sarah bazo comprendre ko parce que mona keka eza makasi alors lokwa libale kufi eza pelation makasi to sala bo sala ba game na bino nde bo sala ka soko moni ke komi na vie moko ya série ya vie na yo privé sala ka bitumba na yo po eza musala na yo mais longo la vie na yo privé la télévision parce que eza mutu nyonso te nda kosepela na image na yo ya bonheur eza nde mutu nyonso te akosepela na esengo za nango c'est ça bato ebele bazolobaka esila bali ekozala pe ya solo alliance sila azola te ezani soki eza ya solo sila bali félicitations asali na ye vie ya mutu ezalaka bongo vie ya mutu ezalaka bongo etikali sikoyo oza na chambre na yo ozobaluka opente ofilme toyoka ndenge mupenta na yo ezobima bolimbisa biso baboni na biso etikalika eloko etikalika yango wana tozela na nsima nango olobi keno eza lisumu te docteur pa alobaka eleka po eza bien mpo na santé eloko etikaleli biso yango wana ona koloba yango wana. Merci beaucoup maman Judith tokomi vraiment na suka na moni aksa otianga boye na chité mais conseil nini okopesa na banana na moi mulopo parce que moi mulopo to retrouver na dossier à grâce libal ekufi to retrouver na dossier à Penel libal ekufi okopesa conseil ni ta caméra na boso. Merci beaucoup Nathalie caméra na bosembo amitala bien azonga sima mamulopo azana ba dossier mibale ya minene oyo lelo surtout dossier ya Mike Kalambai po Penel afanda première chaîne oyo esala Penel akoma vedette ti lelo tomona ba vidéo na ye eze pa ya mamulopo télévision. Bonne année. Bonne année. Yaya ndeko na nga mwasi oza muluba oyebi bakutimi okotela Penel tina suka owangana ye okomprena ke nzela nazokende eza ya mabe mamulopo eloko na koloba eza ke milongola oza deja mwasi ya libala nzambe apambola yo milongola na babiloko oyo eko honore kombo mobali na yo te ka ndenge oyo olobaka bosimba nga me bosimba mobali na yo te merci na yo mais milongola na biloko oyo pa mamulopo eloko na koya. Merci beaucoup maman Judith tala lisusu caméra na bosembo nyonso nino koloba na Penel lisolo ya Penel ezopesangama nani eloko koloba masara te Penel eza ke asenga bolimbisi ya papa mamai peut-être asasalaki yango biso toyebi te dede soki eloko na beti lisolo na plateau oyo eza yango
Penel aza lelo baosala te mais eza devoir ya baparent ya Penel bameka kosauve vie ya mama eza mosala Penel te mais na minute oyo mpe soki eza yango basauvaka te. Merci beaucoup maman Judith, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On a clôturé cette émission Zip Zap avec toi et 2021. N'habitez message clé nini ozo promettre ba fan na yo ozo promettre na 2022 ba dédicace na yo et puis bilan il y a chronique il y a internet il est kindenge nini na 2021 et puis ozo souhaiter na 2022 to kumba ondeli kana mitakala na ba base message ya munene nazo mema eza pa ba combattant na liwa ya papa de Fao. Merci beaucoup. Merci à Mouneni. Message plutôt. Et pas à Bakumba. Ok. Papa Wemba. Monument. Il y a musique congolaise. A Koufeli na Côte d'Ivoire. Des fois, a Koufeli na pays local la Cameroun. Pona nini bakomi bantelantela. Obengani bango na poto makila na bango vraiment na mutu na bino ba kombata siko ofandi pe osali live otie pe miziki na ye vraiment mutu lokola defao akufela ta na Afrique du Sud te akufa na soki mutu abengisaki wana azalaki ata na France te bakoka kosauve te bakombata bomoni place bomemi bandeko na bino bomoni message à Souka. Bakangeli bato mitema penza. Asali bino nini. Jennifer ayembela ba président. Na mona place ba américain bakangela ye motema te. Combien de présidents au baleki aux États-Unis ba Jennifer ba Rihanna ba yembela kabango. Ya mususu yeko bakisama na mutu na yo. Po balingi production na poto te. Balingi musicien qui les poto tabeta musique. Souka na ngweza nini Côte d'Ivoire skonde comme France na biso. Po bango tu ba komo ke. Côte d'Ivoire nde comme France na biso. En même temps pe ba Ivoirien ba otuka biso ba ofinga biso kaka. Côte d'Ivoire nde comme France na biso. Soko longo na France na biso, OK siko lokola na ba Belgique na biso, mais pays le quoi Cameroun, mutu le quoi Mama Sarah. Bilan na kolobake. Bilan na monde internet na 2021 0. Na 2021 nde balakisi biso ndenge mwana muke akomona mutakala ya mukolo ya ofela internet. Début jusqu'à la fin. Ti siko to mona. Parce que zo clôturer na yango. Tozo clôturer na yango. Et s'il y pété. Bilan sur. Toi ne lo te bande ko na biso ba konikeso oto yebezaka ya tata na yo, ya mama na yo, ya koko na yo, ya tantini na yo, ya kingandi na yo, message oye nango ezali. E fungola Rachel yo. Otie caméra kaka pona ya papa na yo, ya mama na yo, ya koko na yo. Anasuka nango, je sali mon pire vieux. C'est que mon pire vieux na yo wana ndazo soutenir no ofinga bakingandi ya ba mama ya bato. 2022 to meko changer. YouTube to yaki mutu na mutumboka to yaki oluka. C'est ça. Nasuka sanza ba o bazwaka, ba ebi o bazwaka. Meto meka ko bongisa ngo muke. To bunda poto longwana na biloko wana izo honorer te c'est tout basi. Lelo za mama et lelo za jeune fille lobe ozala mama, ozala bokilo, okozala semiki ya famille moko. En plus yeba venir ezanda kwa libala. Grâce à perdre Libala parce qu'il y a Mema qui est en réseaux sociaux. Penel à perdre Libala Mema qui est en réseaux sociaux. Avant na noa divorcé, ezala ki muke azo poster, muke ba live na Instagram. À côté de ana lengi wana. Mayer fait na bana nanga, Emmanuela Kito ton si Kito. Fabrice Mande, Rachel Mande. Ba vrai oyanga, balinga jika. Ba misusu na zana bango. Fondation Saratola 2023 vous en avez besoin d'abisso il y a 4 yambaye. Les vraies femmes portent des apolélés. Tribune des femmes portent des apolélés. Tozawana. Tobaksa maele ya mwasi tolaksa mwasi ke. Mwasi ezaka wa tele magafinga raté.
mais mwasi aza capable ya kosala nyonso oyo mobali pe akosala mais na ndako azongi mwasi. Merci maman Sarah, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je crois émission na biso komi na suka ngana bino tokutani na 2022. Au revoir, ciao. Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.